Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandia Eco, Dynamique Télévision et DTV, la voix de la diaspora congolaise. Tozali awana Kinshasa, République démocratique du Congo, tozali kosola masolo ya baimboka parce que Congo est singeli toloba ndenge totunaka toujours na émission au Congo ya nani ezalaka ya ba majorité to Congo eza ya ba opposition ndenge balingi ba marche par-ci par-là. To Congo eza ba imboka soki ba moni bato bazokende malamu te singeli ba imboka balo. Lelo tozwami lelo na kati ya plateau ya mokoma lelo tozali kosolola elongo na ndeko invité monene na biso na plateau ndeko Mike Mukebai oyo azali journaliste ndenge balobaka pa Daniel Safo compatriot donc près de la patrie azali ko défendre ekolo na ye na kati elongo na ye to kosolola oyi masolo kuna bauta ki Afrique du Sud. Mike Mukebai alembongo ya Moïse Katumbi akiroteka mboka na Afrique du Sud elongo na Moïse Katumbi ndenge bino bozoloba ou bien Mike Mukebai akende kosala mosala na ya journalisme ya journaliste ya investigation ndenge amesana kosala pe ayena basangongo. Pourquoi Mike Mukebai abombaki ndenge boloba lumbeliser Moïse Katumbi? Est-ce que babetaki ou bien babetaki était? Pourquoi Mike Mukebai alobaki yangote? De deux la masolo etali élection, est-ce que ezali réel? Est-ce que c'est vrai élection à Congo et Kozala? Pourquoi ba évêque baki kuna na Nations Unies ba pesi ba préalable bazo exiger que ONU a renforcé aya pour soutenir processus électoral oyo pe ba déplacer oyo bazali na Kasai o bazali frapper na crise humanitaire ONU aya au secours nango. Candidat unique na opposition est possible ta masolo to kosolola lelo durant 30 minutes ndenge équipe technique kuna ba pesi biso, n'est-ce pas Manassé? Donc tu reçois la 30 minutes et l'on a bango. Moi namboka Mike Mukebai boni nzoto. Moi moke kolo wako bate ya sopo na bokonja kabila to kufa kala bokonjo eza bokonja ko pomola ya kanyaka. Kolo moto asaka te to bika. Loko akabi bwele na zamba ne babukaka. Soko pondenge mikili mosusu etambola te bakonzi bato bako konza mokili kenda mbamboka wana kenda bato bazo ya kolia ya l'hôpital to kufa kala na kabila. Merci ndeko Mike Mukebai basepelaka ndenge bandaka déjà bongo mwana mboka boteki mboka okendaki Afrique du Sud kuna boni voyage okendaki nako yoka nako seka mingi na ebite pasi leki na mboka ngamona na pasi to bato pasi bisunzu moto moko kutu afingi biso bitu aba panzisa mwanzala tokozwa mwa misolo mukepa kabila na ebisi yeye pa moto anzala lokwa ngai kabila boma mboka mopanzisa moto anzala molakisi moto anzala mosali na bula matali fonctionner moto anzala pulushi moto anzala mampinga bato anzala biso bato anzala monganga moto anzala zuze moto anzala sikatango bato bakeye pa Katumbi ba musuba oki motema pasha bie bake ko bonga to bongite na bolé ba 20 minutes te na zongi na eska na futela kana lingwala na futa kanda ko ngai kama dollar kama moto ba $600 na tambo ga mutu ga bengi catch mutu ko eza pena ya motu ya mokena kisasa siko mbongo nakozwa nako bomba ko liango ponda nya okanga te to kei malembe toko keno malembe so kina sombi mutu ga monene na ya okanga po ya mbongo Katumbi akamata pesi ngai moto o ana posa akoma moto mbongo akende pa Katumbi te Katumbi akosangisa bato pona kosangisa maele kotalisa ndenge to bongisa Kongo kozwa bokonzi akosangisa bato te po akabola ka bango mbongo bato omoni kimobola sika bato akomi na kimobola o ya moto kimobola ya kozanga biloko ya malamu soko ekoti na moto bo babengi pauvreté spirituelle yo kondi mate moto ata moto ana mbongo ana posa bato ba pesa ye makasi ya liboso e bongo sika ko mosomba bato bikoso apesa kabino to akoluka bato bana bolingo na ye
o bana makanisi moko ne tumba na ye bakende nzaya moko na ye ya zali zoba akamataka misolo abimisaka misolo konyo so apesaka bato soko oyeka obi ngai na ye nalingi yo mingi $100 ndeko esika na komona mwe bato na bino ba réseaux sociaux wana na bango te pe na kala kati kuna te po bato bakoponeza ba réseaux sociaux te ba réseaux sociaux bakotia makei na bango bato kopona yi bayimboka peuple ba réseaux sociaux bato aner bakoti bato lokuta bakoyeba te solo lisitwale utu api moto loko angai ko banga na ke pa Katumbi na ko zo mbongo epai na lelo ngana Katumbi to ndio sala ilongo lelo Katumbi ana na kati ya majorité bato bayebi lokasa na ngai ko kuma makambo pona nzela moko na Katumbi ana na kati ya majorité atindi moninga moko ko bisanga bi ngai na kokabwa na Kabila na posa lokasa na po biloko na yuko ana majorité biloko na ko bambola Kabila na bato ngambo na nzela tena bimisango na lokasa oya bato majorité ko pimate yo na moni to bundi saka bango to bandi na Kabila na Katumbi 2012 2013 a olongo ke pa caméra te to abisonyo so akati opposition na caméra na Katumbi ngai yo na ko bisayo po tuninga moto malamu bato ba moni caméra na Katumbi bakutani ba pesa mboto abi pasi na opasi na ngai awa na 2015 so na 2016 mais eloko bato ayeba kate ya sala lobango lokwa ba okate matoi mangongi bato ba salate caméra na Katumbi ba yokana ya moke ba ina moninga moko na kotanga kombo na ete apesinga ningisa tanga kombo na ete caméra na Katumbi ba yokani na 2013 ngai na kate ya bato mbalo basalia o ba benga kota effacer réconciliation pona nini po Katumbi ayebaki biso to yebaki tiako kabwana Kabila to kutisi na caméra po babanda ko sa mosana kati na ndenga nkuku bato bayebi yango tango na ke mikili ya Amerika en 2014 na ke kozwa basango ya motindami ya Obama Rusfen Gold pona ya kobambola bato po menda yake atoyaki na bango kuna Obama abengisaki bakonzi ya Afrika pona likambo babengi sommet USA Afrique menda ya wakosa habite kuna to bayi makambo politique tebe makambo nkita kuna John Kerry ayebisi Kabila bo continuer suka yango komeka kosima mobeko likunjite Rusfen Gold alobi yango na conférence de presse ngana ye nango na ye kobimisa na Kisasa nani asalisa yenga pona kene mobembo wana Moïse Katumbi soki ezaki na eleko talingai kopesa nga mbongo natonga bandako oso mituka ezaki eleko wana po akina bokonzi kasi lolenge yango na babi lelo totelemi na ye elongo pona kosangisa mayele kosenga baimboka bapesa biso bokonzi to bongo la Congo tokei na Afrika ya suka na koyebiso yango zela Katumbi abibiso to abato pole tango tokozwa bokonzi tokoyebisa moto akoloba na ndako boni na mituka boni moko tokolonga bokonzi esengelo loba soko sombaki ndako okozwa misolo boni e ozwaki misolo esika nini oloko Katumbi apesi biso to tambola nango ya ngwana ngana bandi yango lelo na mokolo Afrika ya suka tokendeki bapesa biso koto mibale ya $, $2000 na koto mibale ya $, bapesi biso na Kisasa okosomba nzela ya pepo na kati okofuto babengi frais ya visa nzela ya pepo kosomba nzela ya pepo eza boni koto moko na kama 1100 to mbala mosusu pe kitaka koto moko mba mosusu ekiti kama ta libwa to sombi na koto moko osombi o babengi frais de visa ofuti kama moko na tukumisa to na mombe ça les aïe bon voyage mais ba pesi kuna bakisa yo bakisa ko yo lobi ponga na yebisi yo bakisa oyo yebi pe bato mosu moto bato ebiti na mbongo te Kongola banga mbongo te lokwa moyibi ya bokonza kanyaka l'équipe bato osaka na mbongo asi musala to zalaki akolo bana yo o sala ka musala investigation comment ba komi ko investir di sirbino bozo tamba lolenge to no malene Katumbi abengi so bato to zaki bato kama mibale na mitano koleka to kama misato 250 personnes to 300 personnes si koko tandisa bango posa isa bango babongo pesa bango na moto boni ata bongo ngo eza kobwaka liboma bato babiti na misolote bato na basa misate bato so ba kokomaka wana maka bozoba wana nano basate babiti na misolote ndeko tango tie bato kama misato kopesa moto ya boni po moto abonga kopesa 1000 yango mbongo we kweya kana nzete kokweya tendeko Mike Mukebai yayebi bokendaki kuna ndeko Mike bokendaki kuna en tant que ba journaliste
ou bien bokendaki en tant que acteur politique to lui ba différence wana pour ba imbo ba ko tuna ba ngai na wana na mutuna na ko na te ndaza bikote belé na mopandisa naza activiste ya mo balingi ba yeba yo activiste bango moko ba pona yo kana ba benase Moïse yo kana biso ba sali lumbelisation Mike Mukeba o kamusi mokili yo kana nazo ya kanya poliaki ya nazo ya nolonano lokwa bango ba yebi nyonso yo ko dobio ba yebi nyonso bango pe ba kosaka mosala ya kokundola ngo po ani batu na sona kende ngala ko bisa onza na kende kite na mona mboka na kende kuna katumbi abisi ngai na bayo na bato na bengisi yo pe yaka soki mopanisa ngwe soki pe mo démocratie nde bango ba kundulu ka bayeba kasi lokolo lingi na yebisa bato eloko elekaki wana na ko yebisa bato na koloba na bato ya mafinga te bango na landaka bango te eloko nini elekaki na te bango balandaka bango te tant monsieur pas non parce que le baka vérité nalobi na yo eloko nini elekaki na yebisi yo bango balandaka bango te na yebisi yo siko na ko yebisa ba imboka po ba imboka ba yeba solo eloko nini elekaki ko na yebisa ba imboka tokei kuna na Afrika ya suka tosali misala ekomi mokolo ya suka na mokolo ya suka tomoni ndeko moko aza nzoto babengaka bapomba akoti ayeteli boso esika Katumbi azalaki biso tosutuki eloko nini ekoteli biso aye abandi yebisa Katumbi te boko bebisa mbongo pamba milulu boko sa eza na ntina te nana kanda na yo nana kanda bato bazalia bopesanga miso nazo mandoki na kolobengana Kabila alobi yango liboso bato Katumbi abi tete tika tokosala mosala tokosola nsima bato babimisi ye babikendani libanda okoswana mokonzi nsima senga bakobenga yo oyo koswana mokonzi ye ayaki na bato zomi to zomi na mitamo na nsima ye bapomba oyo ayaki na bango ntango oyo akei bapomba wana babiboni akei atiki bango bakoti na kati ya ndako ya milulu babandi kotia makelele milulu esi esili etikali me mokonzi aloba likambo ya bana milulu esilaki Moïse asisi te asisi koloba kasi milulu na esili te etikali aloba liloba ya suka oyo babenga mot de clôture makelele eleki mingi bato abite tobimisa na mokonzi ngai epesi ngai kanda makasi nakeye esika tokoliaka nakoma boye nakuti bandeko wana bapomba baye kolia bato bayesu kolia wana na meyi bango baye kolia wana oyo bangi te na bangi te na koti na lie baye kolia esika na yaki moto po olia oza moto oza na biso baye kolia wana nabima boye namona Katumbi akoya bango nyonso na nsima bakoyembela wana omoni bilili wana te bato wana baye kotia makelele te tikanga na silisa nabi na yo sika bato wana kako bayaki wana nayoki bakoyemba nzembo ya Jibe Mpiana Moïse Katumbi ngana kamwe bango wana na nsima ndeko wana okokosa bilili ezali tele 50 akosala mokolo tele 50 Jamaïca Samba esika Yemen mboko Yemen eza ayebite aloba ne tando eke te Yemen ya Afrique moto wana moto ne kosa malamu yoko nolanda moto alokuta oyo esika Yemen ezali ayebite babenga ka Jean-Marie Yemen we bango te yoko te oya opesanga kana pa iloba na bato bana bongo esala ka ya solo oko yebisanga moto bongo esala ka te aloba te Yemen ya na mikili Afrika yonde yo tala ke tando eke ya Jamaïca tala ngote lokuta tango alakisaka biso awa biloko oyo Kabila kosala wapi yango abimisaka awa na tango ya maponomi alobi lobi lelo na lobi kunabi hier aujourd'hui demain atie moto alali na ndako ya kikuku atie ndako ya mwa malonga mpe na ndako oyo Kabila kotonga tata na ye banoko na ye na kaba ya mwanga balakaba ya kongo te lelo balakani na ndako mabele te moto yoko ya kotangelaka kombo yango wana nga na koyebisa yo oyo namoni na miso ye ayaka koluka misolo ayaka maboko na makolokola ngai mobola akotambola mituka ya kodefe pa bato lelo atongi bandako akobata ya bandako na ye awa na kabinda ndako $800,000 kuna na mode eza ndako $600,000 eloko na ye yango motoki ya bayimboka kotangela nga koma moto wana te na boulevard du 30 juin esika boulevard ekute na baba batetela na ndako eza ya molai wana ezalaki ya tata esolomo asomba ndako misato likolo kuna asangisi akomi kotangelanga moto wana te oke ngai asa akwi misolo oyo abanzaka te kakozwa kokwaka na bomoi na ye asutuki elengi wana oyo babengaka na lokota français ivresse du lait kwiti ya miliki alingi esida te kotangelanga kombo wana te sika nayebisi yo ntango tokei kuna te Moïse
ayamba biso na nzela ya pandisango nakuti su bandeko wana nga biba kosaka ninya babite bakosa ya mokonzi ya bango mokonzi ya bango tango basisi koyembela ye libanda atuni bango likambo ni bandeko nga na mwa mboka biloko bino likambo ni babite biso to bapomba awa to bikaka be soko mwa milulu yali babengi biso to telemi to tie mwa kimia bafuti biso boni yo ko sa milulu okobenga biso te biso to ana nzala yango epesi biso kanda likambo na bino yango wana bakotayela bino likambo nango wana bililu wa bomoni yango te yo tali yango te otali be bilulu ya Yemen ya moto ya Yemen ya nango na Kongo awa aya kokosa banda babota ye kokosa na kokosa poisson bandako asa sobi bandako akotika te kokite tala bilili wana libandela tesuka eloko na kosenga kayo yango wana tala bilili wana pe milulu ekosia na kimia tokei okoloba nini parce que ba congolais moko na Japon et dit ngandu abina tuna motuna ndeko Mike tango na koyamba yo alobi comment on peut déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre le lenge nini bino boko benga ndeko Joseph Kabila boyebi nationalité na été ezali nationalité moko ya mbilinga lelo boko ndima Moïse Katumbi ope nationalité nezaka mbilinga a remplacer Joseph Kabila ye ako benga mbilinga ye ndeko edi mbilinga ngolbani wapi mobulu ngo yala kisabiso kala ngo yanola te te ye ndeko edi ala kisa so bingabi na lobisika yo sana nationalité mbinga ngape na lobi yo posa nationalité mbinga tenga papa botama te papa botama mama botama ngape na botama mais ya Moïse Katumbi bande ko basuba ko loba aza congolais te papa na ya bayebi ete mama na ye bayebi ete donc aza ndenge moko loka bande ko ba ko loba ke ndeko Joseph Kabila pas za bongo yo ko loba nini ndeko oya lobi yango ala kisa biso elembo moko te wana akoloba makambo bata majorité bato ane batie na kati ya ba réseaux sociaux balobi nini Katumbi akomelaki mboka Italie aloba na bango te na longwe na Yesu mo Italie ate lokuta mokanda wana babimisi wana babimisaka yango liboso ambassade ya Italie na Kisasa ekomeli gouvernement ya Italie pona ko bate Katumbi alobi aza Yesu mo Italie ate bato babele babi lokuta ambassade ya Italia boni bakokomela gouvernement ya Italia na lokota li Faransa monoko babakambuka bango ka italien bamoni bozo bala bango bakei babaloli mokanda wana bachango na lokota li ya Italia yango wana nde yoko ba elembo ya solo ya kolakisa te Katumbi ali mona mboka te pena ko ebisa to ana kimia to ana yano to si to zulu kasa to bombi oye ko sukisa makelele wana to lingi ko sala ngo sikate to lingi bato baloba na suka bolo bate to ba nana zala ka congolais nana zala ka congolais de na sina ya no liot na la question lokuta ya mokanda wana e bi maka liboso lokota li français bato babeleli yango babi mokanda lokuta ba ko bolo mongola ngona lokota Italia wana sina ya no lukas na bino e ya no ya suka oto ko kata bango monoko koloba to bombi yango pona nini to ana makambo ebela ko sala pona mboka kasi lokwa lokuta leki moko to ko bimise boza na kimia bato nyonso boko ima tokopesa bino yano boko vanda be puis na bato ya ne o bako sela bino musala wana bato bayebaki yango to bimisi mo elembo moke kuna na mokili Afrika ya suka bato mosusu mokonzi na bango bakonzi na bango esika ba uta te ba yoko bokonzi to yebaka te to bimisi elembo moke nani ayeba yeke ndeko o babengaka pichi banda azaka molakisi ya Moïse Katumbi yo yebi yango to bimisi bino ndamote yo webi pichi banda wazaka yo yebi tazaki molakisi ya Katumbi atangisaka ye Mateo babengi psychopédale wana nde na kati wana bandeko bakoloba ndeko Mike aza makasi koto wana mais tango babeti kuna obombi tango elikamba ya Félix Tshisekedi yo bimisi mais ya Moïse ozobomba ya Kamere ozobomba pourquoi okay likambo nini na bombi oya Moïse o bango bayebi so nga na bombi loko atenga na moto Moïse musana nga ko bomba bango be babimisi démocratie ya bongo te babimisa na yebisi yo siko yo yebaki te pichi banda azaka molakisi tala biloko to bombi oyebaki yango malembi toke na bino nani ayebaki ate pichi banda tangisa Katumbi na kelasi na Katanga nani ayebaki yango toloba yango bandaka toloba yango te to ana biloko be to bombi ndeko Mike mukiba merci bande bo rolanda biso tozali na ndeko Mike pena ngako babise
soki nayoki lisolo lokola na mopandisa nayoki lisolo esika babite bato oyo ya kanyaka bokonzi ya kopoma bakosola na faci na ye nalobi yango netando kengabi nayoki te bakosola kasi na mayele na ngai nayebisi faci keba boye bato wana baza bato ya lokuta tala ndenge bangai koboma kamere basisa ye mopepe nyonso nasei mabe ntango obelelaka ngo ntango nakebisi ndeko nasei mabe nabakisi mayele na oyo mingi ya nango nabi ndeko keba na bato wana ndeko sala mabe nini ndeko matondo bandeko balandi mama Godelive kuna na Canada tozali na moto na olingaka mingi ndeko Mike Mukebai awa na studio Teresa tozali ko solola masolo ya baimboka mwana mboka tozongi epai na yo pona kotuna yo motuna kaka na oetali ensemble obo uti kosala o Moïse Katumbi uti kosala na Afrique du Sud ndeko komona teke ndenge Moïse Katumbi asali ensemble et s'opposer na rassemblement te boko tuna motuna na nko lolenge bolingi bino bapandisango te bolingi bobo ma rassemblement bokomi na songi songi bo matisa Moïse lokola kuna na rassemblement za leader bokomi na songi songi ndo to yeba na rassemblement balukaka PTT facha ko luka PTT Moïse ko luka PTT na rassemblement to ko luka te to boyila Kabila azwa bokonzi ya sekote na rassemblement to ko luka te tozwa maponomi ya pole na rassemblement to ko luka te tozwa o babengi na lokota français alternance mbongwana bokonzi longwa maboko asongolo ekena maboko apakala wana ezali makambo to bundela ka rassemblement wana ezali eloko batata laiki bako bundela o babi lokasa ya senko biso to ali baso bateto bo ma rassemblement poto pesa Kabila makasi soko to mi rassemblement Kabila kotuna batata laiki akotuna batata episcopo sika lokasa ya senko na kosala ngona nani to mayele to kendaki na mokili Afrika ya suka kosala lingomba pona maponomi pona kotia Moïse Katumbi na libongo ya tata mokonzi esengami na bato nyonso basala yango bato ya bokonzi balobaki te na mokolo ya 15 lingomba nyonso eza na posa ya maponomi epesa kombo nango mokolo ya 15 ya sanza ya misato oyo euti koleka babongoli bayo komisiongo mokolo ya tukumi bale oyo elekaki babongoli lisusu bakomisiongo mokolo ya tukumi bale na misato lokwa bango moko na balengela mite sika Katumbi akamati ba oya ye o balingi kolanda ye po azwa bokonzi amemi bango basala lingomba pona kokela maponomi ayibi nani afingi nani mawa rassemblement tokotika ko so bato bako lukaka kufa ya rassemblement ekokufa kama maboko Katumbi te lokuta wana azali mwana o mbuta mutu atikeli biso tokokenda na ye tina elonga tokobimaka kuna te bokosela biso makambo te soko bato aner bato bakotinda bolo bakabongo so kalève mutondo moto akotinda bino etali bino biso to amayele toyebele ko tokosala okendaki kuna na Afrique du Sud ndeko Mike tala etando tala caméra ndenge to tuna motu na moko très important bandeko ba kotalo ba yeba yo siko sika malamu Mike Mukeba azanani ndeko Mike Mukeba candidat non à l'élection 2018 ezanani yo motuna botuna ngai ta esali mibumi neto mitano na ko bunda na Moïse na ko kuma to ko bunda to ko kende longo mikolo nyonso alekaka na ko loba pona lingomba o to ko kenai pona tali o yasaki na katanga na bite soko na pesi ye makasi na ko suka ye to ko bongola Congo si kabato ko tuna abi Mukeba ya landi Moïse mbango na landi ye mbango te to zakane bandakala na Katumbiste na koyokela ngo soni te eza ya moyibi ya mbongo te ya lokoso te e ali pona makanisi na ngai ekeinza mona Katumbi bokeseni na biso na ngambo ya Kabila yali Kabila azoka bokonzi pa ya tata na ye tata akufi azwi bokonzi bato ba epa Kabila baba sali ya Kabila bazela ka bapesa bango bibonga ngwende bakuwa misolo ya bulamatali Katumbi soko akomi lobi tata mokonzi eza bokonzi na ete eza pe bokonzi na tokenda na nyama maerembe ekoza pe bokonzi na ngate bokonzi ya baimboka o bakopesa biso yango etika tokenda na Katumbi ali wana te lokola compagnie afuta kabiso na suka sanza toye kosangisa mayele pona kozwa bokonzi ya kokoka kobattre candidat ya majorité présidentielle aussi longtemps que opposition bozana boyo qualité candidat unique azate makasi dini Moïse Katumbi na
ngonga oya maponami akozala nango pona ko bengana candidat ya majorité aussi longtemps que siniza ya bango bazana ba policier ya bango armée ya bango bozana makasi oko tuna motuna na ko azoko ko kozonga te azana passeport akitaka na Afrique d'ici oko tuna motuna yango na ebisa motuna kayiboka ba kotuna nde na zuna tuna nako ya no la ozape katumbiste loko ya sika bayoki basepeli bakomi bakoloba nini basombi ye yoka pene bakoloba mawa na bango tata molokolo ngai boye basomba ngai soki moto akoluka misolo na nzela mokuse akende pa katumbi te katumbi akoki kosalisa apesi misolo ndambo mpona etumba babila bakopesa te akokende na ngambo ya kabila kuna bakopesa yo zela na koya lo mambe kuna bakope te epai ya kabila bakopesa ngwende obandi kokwa moto akokanga yo ate te balobi te nalobi na sika to okenda mituna okobungisa ngai epai ya kabila bapesi yo kiti ovandi obandi kokwa epai ya katumbi akoki kosalisa yo mpona etumba bimisi mwa koto moko soko moto ala posa ko moto mbongo nzia mokuse akende pa katumbi te mbango pa kabila bato batongi banda ko oyebi ba shada yo mai nani akangi bango banda ko bimiawa bato bakepa katumbi ba oui oyebi yango bato bakepa katumbi so baki na posa koma bato mbongo na lombango benga kende pa katumbi te bande ko baki na posa ko kwa mbongo bango balandi chibala bako kwaka ko mona yango katumbi ana bato boy na simana koto boni koto zomi koto mibale akabaka mbongo na bato yoso ami konyoso abongisa mbongo na bato yoso konyoso lokuta wana ndeko makelo ni motivé candidature Moïse Katumbi otuninga okope tunanga mitune bere ba mpo mitune ko oti ko tuna motuna moko wana bosani yaki motuna moko na mona ki motuna moko makasi na yanola okesu na motuna soki ozo soutenir candidature Moïse Katumbi donc candidat na te otuni akozonga te na ngambo ya kabila na kabila na bato na bayebi te moto ana makasi na bakoki kobeta mokato eyali Katumbi yango omoni balingi aya te mais ça na passeport ya lobi boye tokena ko ya tika na sisaka nango ya moto azala makasi na ngambo oya biso makoki ya kokwisa bokonzi ya kanyaka ya Katumbi yango omoni bayeba ya te soko oyebi yango te banda kotala moto na moto makasi wana yango kasi soko mokomusu babitoyokana to tia moko o tokoyokana kala kati ya biso nyonso ye wana tokondima tokomona mabete oyoki ngai ndeko na ngai ntango okoloba te Katumbi akoya te Katumbi akoya bango moko basi bandimi ntango balongo na likambo ya bamercenaire ekwai na mai tosukisi bango mpo toleki bango na mayele bango makasi na bango ya bene eloko moko makoki ya bulamatari bakoma kosalela mpona kobundisa biso oleki bango na bongo to beta bango la bongo makasi ya sakante to kwaisi likambo oya ba mercenaire to kwaisi likambo ya ndako ese kwei yango ki bakomo bate ali italien po bakomo le bate soko azongi sika to kosani po akota maponomite to le bate ali italien asawola oyo kingai ndeko to zali na etumba moko na ko banza te yoza mopaya na mboko etumba moto nango babenga yango batata la iki ba memi yango décrispation na kati ya décrispation na bato bandeko bazwaki kalati te bakokuta na mapono po kimeza na mboka tina etumba wana yango etumba wana akoya kokota ba marche nyonso bandeko basali ezalaki nango mpona kolongola Joseph Kabila te mais mpona décrispation Moïse Katumbi azonga azala candidat na kiti ya ndeko ngai na koyi koloba te ndenge ndeko ngai Mike Mukeba banda ko bima na terrain ngai mpona alternance te mais pour Moïse Katumbi ndeko ngai na koyi koloba te totambolaki mpona kobenga na Kabila yo koko kanisa te totambolaki mpo te Kabila alonga ya bokondi batata laiki babaki te bakotambwisa biso mpona kosalela lokasa ya Senko eloko na landi yango oyo kokanisa yo oyo ngala kanisa ngai oyo baninga bana diaspora bakanisa oyo bato bafinga baninga bakolabo bango babombana bakoma bela ba réseaux sociaux omona ena tango etumba te merci bandeko ngai nayebi te batata laiki balobaki te tokotambola mpona lokasa Senko maloba ngai nayokaki mpe matoi na ngai yokaka malamu moto na ngai saka malamu mama na ngai atinanga kelasi na pasi ya mbongo mapala moto mpo nazala na mayele nayeba kosala makambo mpona mboka na ntango etikali moke est ce que eza possible opposition politique babimisa candidat unique ya opposition ekoki kosala
Est-ce que Moïse Katumbi a condima à soutenir Félix Tshisekedi ou bien ezali te otuna ezali te otuna facha kondima apesa makasi na ye na machine po Katumbi abengaki machine oyo kakomba moto machine oyebi ke oyo okomi porte-parole makasi ya Moïse Katumbi machine kasi yango na kosala bango motema mpasi soko na koloba boye yokana ya biso yokana ya biso bakoyoka motema mpasi ndaka bo parce que ongana yana na sise ya na liboso machine ye pe kotuna te soko machine na kosoutenir nani tokosangana oyo bakopanda kobima sikoyo na ye biso boye machine mpe ekoya campagne ya ndeko machine ekoya campagne ya biso tokotambola mafuta yango ya maboko beko nyangolaka yango mikolo etelema te yokana biso sika bato bakoyokelaka motema mpasi babi Katumbi apesi ye mbongo akomolobele boye natuni bango nga nalamuki na mayelo mama na nga atindaka na kelasi na mbongo amapa na moto natali te na bi Katumbi totamboli na ye mwangonga soko ayaka te mbe Kabila salonga biso ponga na te na koyebisa yo tango atindaka misolo mokolo to po isaka Kabila na mobeko na ye yo yebi yango te le 19 janvier 2015 soko atindaka misolo te yo kotalisanga te lolenge moko ndenge bashadali bayimboka bakoloba yeba ayida te kayeba nimbo tika ngai na yananga ko yela ngai elembo te ayibaka na kotika ye eloko na sengo yango sika tango ngai nalali na lamuki natali Katumbi te koseka te ndeko nakoyebisa makambo solo natali ngai te nakopesa makasi ngai na Katumbi bato bakomi kofinga ngai nakotunga sa bino ni ndeko bopona mpe moto na bino ngai na poni ya ngai ngai na bazi te ya nzela Katumbi toza na lobiko namoni buku monene o Katumbi abimisi na mokili ya Afrika ya suka eza na makanisi malamu kitoko nalobi nakolanda Katumbi bokomi kofinga ngai ndeko na sa bino nini ndeko maiki te kofinga te lakisa pe moto ya yo oyo kosuka oyo kopesa makasi to ali na demokrasi pe na ebisi bino na sina moni ndenge to sangadi mayelo eza na kati na biso na lingomba wana na moni lingomba ezali malamu mpona Kongo na kotambola na nzela lingomba wana to ko banga lobby yo koma Jean-Marie Kasamba ou bien Mende tango Moïse Katumbi soki akokuka kozwa kiti ya bokonzi Jean-Marie Kasamba na Mende to banga koma Mende eko baboni to banga na koyeba te koma Mende lobby eko na ndenge nini yo yebisanga ngai na koyeba te na lolenge ke soki lelo Moïse Katumbi ndeko kobenga machine pe ko ya campagne tala na tuna soki machine tala na yebisa yo koki ko ya campagne et pouvoir esika remplacer la kitala ko sa ba esika Katumbi machine azali parce que lolenge tokei malembe lolenge ya Mende tokei malembe yo longo ko ba vérité komi ko ba lokuta tokei malembe moi machine Katumbi et tombaka pa campagne nde na boye ekufaka pe yokana bisa na etumba po na kopesa ye makasi azwa bokonzi na koko tikala sise yano tikala sise yano na kosalaka jalelo te na bandi etumba nanga banda kala elenge po na mbongo na Kongo soki Katumbi abimi na nzela ya etumba oto anango po na mbongo na Kongo moto ayeboso akobambola ezali ngai pe soko na meki kobima na etumba lobi na komi na bokonzi tokomi kosala te tokozwa kanyaka bayimboka bakufa baya na nzala baninga pe bakobikisa nga te bakobambola obi ke charge ozozwa na kubangela na yango liyote charge oyo kozwa o expliquer bayimboka nyonso bakolinga Moïse te babia yiba mingi po bazala ba preuve nyonso yo siko kendo convaincre bango lobi bakoma bata Moïse ko te mona comme ma charge yo okoyeba te okololanda na makambo ya bato ya lokuta ya anere ba réseaux sociaux babite Katumbi yiba mingi pe yoko bakisa likolo bite ngai nake ndobisa bato te nga na kosa beloko moko bayimboka netumba to bandaka na kutanaka na nzela na tata moko moni machine tata wana machine asalisi biso netumba ya opposition na mwa likambo moko na mwa likambo lokola biso pe tosalisi pe ye tosali lingomba makasi na moni makanisi ya tata wana malamu soko bozali bato ya komona bosuka tata bopese makasi ya bokonzi ngambo nini yo kobangisa ngate na komema po otokoloba tokosala yango bao bakopesa biso makasi toza bokonzi bakolela te yango na ngambo te naza kimia nakoloba solo nakoloba makambo ekobongola Kongo yo lingo bangisa ngo bangambo pesa na ngambo wana na memi yango na moto
tango katumbi akozwa bokonzi na oza moto esengo po esika so kotabotoba oyelaka biso makanisa malamu bandeko balandi tokomi na suka ya émission ya mokolo lelo bolandi ndenge nini tokokende malembe na ndeko Mike aza na makambo ebele akoloba mais ngonga ezali ngonga manase balukuna kosala biso tokata ngonga ekoki tokosukisa na motuna ya moke Mozito babenganye na palu lelo ba remplacer Mozito Antoine Kizenga azo continuer ko soutenir majorité présidentielle pona yo en tant que babengani Mozito te babomi palu moto ya kwa kokumba palu lelo oyo bato palu balingi e ali Mozito bato ya palu bakota na kanyaka lokola tata oyo Martin Kabolulu lokola memas bango bako luka be bomengo na bango bakay kokosela Mozito makambo pa ya mbuta mutu na nzela ya bato ya majorité po te bati ya Mozito pembeni ezali pasi po na palu baluka ki te ba luka moto ya Mozito eza moto ya Mozito nde babeti te babomi nde palu yo moni te sika batie mayobo boy abina kokita na Mozito te palu mobulu ekoti tala na maponomi balobi te mbuta mutu Kizenga ko mobange ava na ndako nanga kamati masini keite epa ya Kizenga po bayokeli mbuta mutu mawa ki mobange eleki e komi na makambo ya bokonzi ya Kabila bayokeli mbuta mutu mawa te moto azanzoto ya kolemba bakuye na ndako baye na ye bavandisi eboye moto akoloba te Kabila mawa yokela tata bato mawa bosa makambo ya bokonzi na bino botikani tata pema te mokolokolo akobenga ye babomi nde palu eloko Kabila akoluka kozwa na palu akozwa be mai lokolo kotoka na maboko kubenda boye tikale nyonso base ya palu bazana ye lisusu te ese siri base ya palu baza Mozito okomona eloko kosala eyano na pesi yo yango wana pe na ebisio na ngonga nyonso lingi nakoya na esengo pona ko ba makambu oyo biso tokosala pona kobongola mboka tokobanga yo lisusu okomi ozalaki porte-parole ya Kamere olongwe Kamere okomi lelo ya Moïse Katumbi lobi tokokamwa tokoma ya Bahati Lukwebo bandeko balandi tokomi na suka ya émission wala batakanyaka tete soko bite na pesaka maele makasi nga Kamere na kondima mais kasi bangona Bahati Lukwebo na Moïse Katumbi bazalolenge balongwe pa ya ndeko Kabila bayebi soko Bahati alongwe kuna na kopese makasi soko alongwe na mboka kanyaka na kopese makasi wana olongwa oke ko soutenir Bahati parce que azate na mboka kuna auti nango fraîchement kuna tete na kopete nde maboko soko alongwe na ngambo wana matondo bayimboka tala ezaki esengo to continuer ndeko Mike Mugebai parce que ba question eze belo botindaki to yambaye esilité parce que ngonga na télévision eza ngonga toko kwaye lisusu akoya parce que actualité ya mikolo ekomi kitoko wapi ndeko Moïse abima boye ba yi opposition to pe ba peuple alobi ba misusu ba koloba kaza congolais te ayibi mbongo Kabila basusu ba koloba yende candidat oyo peuple alingi po ete abongisa mboka toke kuna majorité présidentielle ndeko Kabila pe ako lembisa po abimisa mokitani na ye to ebite to kosuka boni ekozala obemi nako ekozala mbuta Kizenga to ekozala nani parce que mutuna to kotuna tisiko bande ko majorité ba koloba te kuna na ngambo ya opposition mususu kuna to moni Félix abani déjà ko s'aligner pour abima candidat à la présidence, il y a une élection. Est-ce qu'à Kolonga ou bien à Kolonga, devant Moïse, t'as un triangle Rosala, tu évites les personnes qui peuvent mourir, tu peux commettre ça, tu bandeko, pour aller l'autre souki à la ndeko Mike le basuka. Le basuka, et avec au pesa baimboka, mbote ko ebisa bango, ndenge ba telemaka, ba tambolaka, ba telema, ne le konyoso, pour la kobongo la mboka, mingi bande kwa diaspora, o ba telemité et ko pesa biso makasi de opération de télémi. Ndeko elonga ekomi pembeni to bunda to za liboke moko bato mafinga to yebi bango kasi bato bana bolingo ya Kongo baeba te bolingo ya Kongo wana esangisa biso pona mbongo wana osukisite ba soutenir candidat na yo te tango nako ba nation congolaise te wana na bi Kongo na bi na candidat ngate candidat za ngai nation kasi okobenga bato pe balinga ko ba soutenir te nana le ko wana comité sika
po bokoboya tobandi maponomi na lombango nano esengami te toboyi sika na kobenga nation congolaise katumbi ya moto nga na moto to aliboka moke na kati ya nation oyo mbela na kobwaka ya pona nation pona mongunu aza moko kuna na ngambo bato akanyaka na mokonzi na bango tokwesani bango Matondo Bolandi mwana mboka Mike Mukebai azalaki vraiment direct yekuta lobby azaka tombiste bongo basusu bako bomba na sia poso ya bitabe to ebite mokoloni bako bimisa balongwa poso na bango. Merci to komi na suka, merci na Riche Tempête patron numéro 1 à Eco Dynamique Télévision, merci na équipe technique mobimbe soutenir kibiso, merci to komi na suka, pourquoi pas je dis merci à maman Marie-Jeanne kuna na Suède ainsi que Godelive et Eddie Ngandu kuna na Japon. Bye et à la prochaine. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo, Congo ndemboka.